Merci. L'artiste complet, chef du groupe, Nene Sarabinobo, kaka chef du groupe, 3 fois chef du groupe. Merci de ma soeur Mokili, mais lelo, nakati ya Congo KTV, et pourquoi pas na de la vie officielle, il y a Papi Gen, pour biso to pesa na biso émission pour to banga elo côté. Merci na bato ba soutenir Akila Maleko 4 fois près de Washington et na Munich. Couple qui toque na kati Orléans, Peter Kamba le grand garçon kati Orléans, Molongani ya Irene Mamondele éclairage à 4 Orléans et to moni kuna Chikito to moni kuna base base ya makasi na 4 Orléans donc voilà dinanga vraiment base ya makasi équipe nous ya moins tout golf kizola dégâts matériels ACK merci na restaurant kitoko salia biso otoliaka merci sans plus tarder bandi kunanga lelo kidel maleku azolo bela bino makambu ya affaire grand pena edoxy Grand P Edoxy ne ba utaki na kati ya Congo bandeko biso batane ta kaminte parce que moi ba kayu ma me belé yango lelo oyo kinal maleko aye alobela affaire Edoxy na Grand P bokolanda ba contexte bela ko bela ngo parce que na linga mingi boye bolingana no bola l'émission départ émission avant ya kofinga bon la départ émission avant ya ko commentaire parce que toujours ba commentaire mo mutata émission na sukate mais a fini déjà a tie commentaire mabe parce que alingi yoka katika pona bon mais yoka contenu émission après okoy ba ndenge ya kofinga merci na tous ba brancher scotché ba mi na Facebook ba page na tout bo continuer ko s'abonner massivement affaire Edoxy na Grand P na kati ya Congo bande ko ngai ko bengisa bapaya ba uta libanda ba na mboka Congo ezali mabete baza bande ko na biso ba artiste comédien ba musicien soit moko Grand P asaka moi ba musique comédie nga bien musique comédie ou ça ba musique comédie na et Edoxy azali comédien té Edoxy azali musicien té Edoxy azali mutu oyo bazo ko utiliser Neng basala système na bango ya mukusi na mune neng kalezaka pepe kale nyeto mona ka pepe kale to mona pepe kale to mona dokolo stop style na basala ki ataba mise musu bazaya milai na kata style ona mais ebano manango ko bazo exemple wana ya pepe kale na dokolo c'est ça exact d'origine na bango basala bazala mo pe mo son balté Grand P ne Edoxy baza mo son balté oza ba commune basala ka ba voyage kana bango ba pays étranger ba ya maka bango et ça système on basala pour bazo ba mbongo na bango alors loko o ça se passe ça ma bête que non bango ba ya ba bengi na kata Congo mais ba ko ya cadre nini ba ko ya na cadre ya loisir na kata Congo ba bête tout mo boye ne ba to mona ba ba télévision ne ba mona ba lo basala ka ba bête tout wana nenga normal mais o se peut passe ça nini gouverneur Gentili Ngobila okamati okiko bengsa batu lokola Edoxy na Grand P baya pona baloba par exemple bopeto ne baloba ba conférence de presse belé bande ko sans plus tarder tolanda na makambo ne bayambaki bango na ba conférence de presse bando ko sala tolanda Tout droit. la bongo ba cimenterie tonda pour na Congo tu na ba richesse à part richesse ya à part richesse ya diamant na blo sous na ngona tu na ba richesse pe ya ba ciment pour biso Congo pe black te na ba côté ba cimenterie mais ba vie ya coup de mande ba zaona ba iskari ni mado ba zaona hein tu na ba si ba décor sur le bail qui nous ils a accompagné na Grand P mais tu na ba kela ngani nga accompagné Yamado
Tout ça, ba DJ. On accompagné Yamado, bah ça dio. Comme ça, bah qui kini bopeto. Pour na ciné ba lobi bonde, mboka fulu sur le la katamboka. Non. Ils ont mascara, kouye ba yena kata Congo. Ils ont bien grand pété. Ils ont un projet de hydroxyne à Katia Congo. Ils ont un projet de hydroxyne à Katia Congo. Ils ont un musique, ils ont vendre sur place. C'est ça le but. Parce que vous allez bien, Makamokata Mboka, ou Makamokata au pète, surtout Makamokata les saletés. Au combien de temps, nous sommes publicité dans le monde, nous pouvons bon Samboka pour la bombe à non. Ils ont quoi que non, au trahir Congo, d'autre part. Donc c'est ça, ça nous a fait mal étant qu'il est congolais. Et ça ne sont pas tenus par Bengse Bamona Kata Congo, mais c'est parce que ben qu'on lobe la Makamotelle pour pète ou la saleté à Mboka. Donc Edoxy a éco deux qui ça va congolais. Edoxy a éco deux qui ça va congolaise. Edoxy a éco deux qui ça va gouverneur de la ville. Sur tel projet Makamouné Zaliwan. Au moins l'obligation n'a yéona ce qu'on l'oublie, Moutousson de la Bengse sous. Pour le moment, on a un décor. Mais le gouverneur, tout ça, on a un décor en Kata Congo. Si on va bien que la Congo, ça s'appelle la propagande. Qui n'a pas de décor, on a des doxy. Nakata Congo, on a un bima. Pour le moment, on a un bakasai. Et ça, on a un autre local de doxy. Zalia. On a un Lubumbashi. Monsieur le gouverneur. Mais au salut bien c'est doxy, c'est pour qui nous pète na niveau Congo na certain mot il y a tout ça on prend vraiment tout ça on prend d'accord monsieur le gouverneur Gentil Mobile pour la poubelle et nous on a mboka on a pour la saleté on a mboka c'est pas du coup c'est étranger bon Taliban na ko le ma poubelle ça fait honte c'est honteux et ça m'a bien ma casse koleka monsieur le gouverneur Gentil Mobile son excellence. Tant que tu as quel anga na zo discuter biki ngabe na sana ngai yawa bako zo ngaba chenga tana ya mado karini ya mado pa na vondes cheval isa blackité ya mado pour que ça na ya mado mais faut ça mbalia mais tu comprends que non vous avez besoin de grand pété vous avez besoin ya edoxy le roi edoxy ya kuna ala mutema na Congo kiti bokiti ba basi na zo ba basi na Congo bokiti bango na se pour nini edoxy et loko nini maloba o nini edoxy lobi na Congo oyo Gabriel akoloba yango te oyo nani vie ya Kudmada akoloba ngote oyo nani Fatou Miracle akoloba ngote oyo Yamado Karinya Mado akoloba ngote ka ba fazo nani Yamado lobi nani ba fazo edoxy lobi wana ke non kini mopeto na et puis na maloba ngo tozo finga te message nini grand père à transmettre na Congo. On n'est pas dit que ça interprète. Interprète mon beau alors la mission maloba oh il grand pas zoloba et après finir de bandeko mais maloba na ye et toujours bana banda qui ne bande na conférence sali nana utambula nana ngakela pa mamilela nga pona nga na yebelo ko yebite bino bola na so boyoki robo si nga se batu bozola nanga so bino boyoka ke logo ya lobaki so emson zo yebate beaucoup melanga na se pardon parce que nga moko na landi ngo me na bana ngo ta 6 fois nazoka bafua ngote na binala ata kolala emzu na note nako nala ata kolala na tonga emzu peut-être nako comprendre maloba lobaki ti siko na ces examens de conscience na zo zéro na examen d'état na yoki loko côté fallait pas que interprète interpréter maloba na ye pour to yeba alobi nini edoxy ba commencer à moi des phrases mo bo ba pesi aloba kini mo peto mais ba phrase na pona nezi ya Karinya Mado aloba yango. Et en plus, Edoxy azali comédien té. Edoxy azali artiste té. Edoxy azali star té. Mais nous autres on a aidé de salaka attendre le mboka belé parce que comment on va miser. Donc Edoxy azali ko la miser oyo atambolaka à un endroit voulu le quoi défenseur ya gris. C'est une machine à soulever à un endroit voulu. Et donc ça n'est pas donc attendre nous autres na yo asala la kanzoto na corps na ye ezali mbongo corps na ye kotala corps na ye ba tozo bengise parce pour mona ka corps na est-ce que ça solde dans le kuta. Pour moi ça ka sango le quoi tcha ba chiffon. Te za pena ye. Ya ba chiffon te. So yo moto ba mona ngona ninga musika tu to kena ninga campagne. To bengisa ba mona ba ya na no. To mo yo bena force va ta bo so la. Ya pena nzoto mo ya so ba mona na télévision.
Pour edoxy wana adoki ça même nani oyo nani o pasteur on no ya lo baka oyo nani ya ivoirien pe musu nani Makoso Camille Makoso edoxy adoki ça parce que edoxy ta comme edoxy mais so doki ça pe ba tu ndenge ya mukete do bande kunanga eza humiliation ya ba star na biso na kati ya Congo eza humiliation ya ba ser na biso baza pe na nzoto ya bongo na kati ya Congo eza humiliation ya ba tokola grand pe baza kati ya biso ya Congo pona balo bel makama mboka esengite kino fo grand pe aya ko simba alo makambo salté pona Jean-Claude Ngobila ayeba ndenge ya kobongisa ville ya Kinshasa. Ça fait mal au cœur, ça fait mal aux artistes. Koya na bande bien koyamba artiste ya libanda ezama bete na mboka mais okoyamba bango na beat nini na beat tali salité na kati ya mboka jamais alors ndako no moko eza salité obengi moto mususu nde aya expliquer bango tanda ko ya salité moto ndako no salité po yo kombo ndako na yo non et sopisi biso na kati ya Congo Jean-Claude Ngobila eza pasi sala musala oyo peuple aponela kiyo sala musala oyo batu tango ozo sa propagande na yo batu Jean-Claude Ngobila bon ça so ville tala ba lishu na portugais tala ba salité oyo ton na ville mais atapela ba sala ka checking tala salité wana kaka André Kimbuta kenda siko Jean-Claude Ngobila tango yo ye salité wana okoko longo te ebela mabengi o eza mystique mabengi ba érosion na français mabengi na lingala mabengi o sala masama na ba quartier ya batu wana. Est-ce que vous avez ben mon côté balongo la saleté wana ba ke ko boaka ya ngona ba bengi na ba érosion wana pona e kanga mabulu wana so bozo na place ko tia saleté on les até mais mabengi ze belé ba érosion ze belé na ville ya Kinshasa na ba côté livulu ba mbanzale ba kuna il y a plein des érosions dans Makala il y a plein des érosions na ba bumbu ba semba on ne parlons même pas ba mbinza ipene mbinza de nouveau il y a plein des érosions il y a na quartier Pinzi. Il y a plein d'érosions, son excellence. Jean-Claude Ngobila. Pour nous qu'on bien, on va pas s'arrêter que le bois de l'érosion est-ce que ça va demander les gens bah où les bandes pour bah ça yango. C'est honteux dans notre pays, République démocratique du Congo. Nazali politicien mais il y a un moment à tout qui est politique mais politique et kolanda yo. Oh dans lobby oh en tout cas franchement son excellence oyo sali fierté à Mbokate. Ba conférence surtout grand-père sali na Congo, muto yoki mo loko azate. Et na bato ba yoki loko. Mais ce que loko nini oyo bato sa Congo ba ko lobate pour na ye grand-père ko transmettre un message on pour to sala loko ya lobby. Nkela yanga ni azo déclarer zali DJ père zali ça be muto ma yele jilo ba anglais. Bande ko na ngai eza pasi mingi na kati ya mboka na biso Congo. Ceux qui tombent continuer kaka boye bande ko na kati ya Congo. Ça fait mal au cœur. Tout le monde a biloko ndenge wana. To beng sa bango na loisir musu na festival mo eza ba comédien ya ba artiste to beng si bango oui, là j'accepte. Mais lo ezali ke no makam ya mboka, salité ya mboka. Bo beng na mutu mususu alobela ngo pona yo bongisa. En tout cas, franchement, pour moi, na monango eza na vraiment ya ba comédienne vraiment bande ko en tout cas bossa pe fort tala muninga auti libanda ayoko bebisa tala muninga auti libanda ayoko détruire bandi ko na biso ya basi na kati ya Congo likolo ya nzoto taba ko bengisa ye ya biso pe ya tour tout ça l'effort bandi ko basi oyo baza makasi na tonga bakele bo mi beta tonga comme ça tama nga bengisa deuxième tour wana taba ko tala pe bino akoya sujouter. Kela, you peux travailler sur ce qui me couche na bien, travailler ya. Vous avez pas de besoin de libanda ou besoin de créer que non, pas aussi libanda kela. Travailler, DJ. Travailler. Donc, bande ko ngai ya basi ne ntulu ba en tout cas pour ça que fort parce que tala Jean-Claude Ngobila makama ko mosala. Donc nenga bande ko beng c'est edoxy ndenge wana. Donc avant de continuer à bengisa yaka lo nkeka edoxy yaka loko la chia bengisi azongi bino botika li kwa conseil kana ni utolo bawana oya ko baka abaka oya ko tungula oya ko mela bona tango pour comme le concours tango zo ya sikoyo akuta na pena bino comme c'est bon elongo la bela Jean-Claude Ngobila pena motema wana pena kino
na mona ki na saki re ngape na Congo bazana bango. Donc les gens conseil DJ travailler sur qui me couche non bien quel est travail sur voir na yo t'as la grand P de ba comme tambola le gars Pepe Kana do Kolos na e moro osunta bitu moto ya mado to je ya mado je nkele ngani ya mado ko cheval richesse à mboka na Congo. Ah, Edoxy ba congolaise boy. Edoxy, tout ça là nini Gentilongo Bila, nini yaya. Ça c'est seulement B. Gouverneur de la ville Gentilongo Bila. Mais les messieurs sont pas jusque là. Attends pas sur la bateau que non, bon dans la bango adversaire. Mais il y a Edoxy na grand P yaya. Ah, le gouverneur de la ville Gentilongo Bila, son excellence. Yo kata ko le là-bas na Congo. Bande ko nga courage. Oyeye lelo comme biso na kata Congo. Et ça que le connaît c'est distraction mo ya kata mboka. Donc elo mo yena kata mboka to bosa nyo c'est comme kaka Edoxy Gampé. Edoxy Gampé. Quelle distraction. Makamzu to bungiango, makamzu to bandoko sa to bungiango, to comme kaka Gampé Edoxy. Bandeko en tout cas c'est que moi analyse mon kepo na kosala na bande suko bengisa ba artiste musicien to ba comédien ba uta payer les bande ba na mboka na so eza mabete mais problème c'est ça que non acte oyo le gouverneur de la ville Gentilongo Bila oya sali a bengisi bango pona bazuba parole ba le que non kimbo peto ezaki rôle na bango te normalement. Et ça le quoi que non, bah fingisi Congo, bah technique d'appa Congo, et puis bah fingisi surtout na bat bakolo ba bongoté, c'est ça. Merci beaucoup na bat qui scotché branché na Katia Congo KTV, et merci à Papi Gene Tolo de la vie officiel, Papi Gene Tolo de la vie. Quenti mon côté euro Tolo de la vie. Merci beaucoup na bat qui scotché branché. Na Katia Congo KTV. Merci. N'a bien émission au bolanda yango, contenu nango bolandi yango avant ko finga, avant ko tchaba commentaire. Hein, J6 binga arobase. Yo amut na ngait. Fabio Lima depuis quelque part. Boni basango ya BBC 45 na 4 Orléans. Mosala kitoko. Avant ko sala ko finga na 4 émission, landa émission, contenu émission du début jusqu'à la fin après du temps na ko finga. Na so pesa no numéro ya ko finga parce que ko finga comme et comme on autorisé. Nous avons des numéros. Numéro mon nazango ezali numéro personnel ou yonga mon nasalaka yangai. Voilà numéro nanga ezali 06 5 67 519 49. Voilà numéro mon professionnel. Ce qu'on besoin au batba fingaka. Boya ce numéro ya ofingela. Bana mukile bana no salamate mudabu sa no numéro ya ofingela. So ngo finga numéro ofingela yango. 07 80 78 80 sous 24 na suka. Wa numéro ya ofingela. Donc so lingo finga na yo ngai. Ozu numéro wana pesi ofingi. Mais o numéro na pesi wana ja ofingela te wa numéro obengi opesi makamuno yo ah kinale osola bien beta le solo. Kinale osala boye beta le solo. Na pesi mbote na Pipo Zenga le grand champagnard. Pipo Zenga Mbongo Kisi na kasa Corbeil, Pipo Zenga mutanga kat. Bravo à toi, Pipo Zenga Mbongo Kisi, présent Tumbatu Kourise, Molongani ya Passage Bokete, femme en espèce, maman sociale na kasa Damari, précisément na kasa Melin. Maman Passage Bokete. Merci na biso, merci na ve Gilema. Venanga Gilema ntaba na kasa Sendeniawa. Contactez venanga Gilema, numéro ya ngwana. Il y a Gilema au bengiye, bozo emporter ya ngulu, ya ntaba ya ton nom, ya ba koni penda boy venanga Gilema na kasa Sendeni, na peso amota trop. Boko tete numéro ebimi wana avec Gilema, bo bengiye taba emporter, ngulu apporter na primo ya kitoko. Mais ngulu ya kitoko, atuza na problème na kata minu. O lia ngulu na ye, atuza problème na kata minu, taba no lia ngulu kitoko. Même dans la semité. Kitoko venanga Gilema. Merci beaucoup. Merci à Claudia Augusto, maman Banambale, depuis quelque part, depuis Portugal, tout le pays,
Claudia Augusto Marcelina maman bana mibale na pesi bana nga mibale Mote Jennifer Maleko héritier Maleko papa vous aime beaucoup hein? I love you Bon partager mes missions édifiantes ya ko partager yango yo auto kaboli entre nga na bino mes missions ba finga ka ba tout monde partager ba 100 000 vies ba nini même mission qui toko yango banaliza qui toko ba sele bino yango ya ko finga ti ya normal ba partager yango te mais na bango tamé 5 personnes ya nzambe balandanga que 100 personnes ya mokili pona kota bikota pona ba réseaux sociaux non bato bosenga ba demande na Facebook ba demande na Instagram ba demande na partout na ba TikTok bandeko s'il vous plaît boka mataka photo la bino normal bochi yo ko senga mutu demande tu tilapia na profil et pour cela ni tilapia ngo bien ngona tilapia ngo bakalinga est-ce que tilapia bakalinga akosenga mutu demande d'ami bandeko bozomona o senga mutu demande d'ami na Facebook, tout na partir dans les réseaux sociaux. Au kamati, au te croix. On a yamba pour ngana bimana cimetière. Pour finir au te croix. Si on a yamba au demande, pour ngana sona bimana cimetière ou quoi? Ba demande na bongo na yamba te. Yango ba timi bolo ba tante, na bozala ba tante wana na zo yamba binote, na zama bete mais parce que identifiez-vous. Parce que mutu bozomona nga moko bozomona nga bien mais yo soko lingi ozo déguiser o senga demande comment je vais t'accepter non accepter ou te parce que dans mona yo te o déguiser profil na yo bato botinda ba slogan sala bo zwa slogan na sala ngono yo mona ndako na yo apotinde slogan wana ba faux commentaire na yebi bino. Maintenant, on peut se dire que l'on va faire un faux commentaire, devoir. Mais quand on a un CV à Yomoko, avant, on a un faux compte, on a un faux commentaire. Nous avons un édifiant, nous avons une mission éducative. On a un faux commentaire, un faux compte. Mais si on a un solo, il y a bien, il y a casse, il y a tout. Quand on a un profil, il y a bien, tiens, après, il y a un là, c'est mieux. Merci beaucoup na suki na ngawana na esa bino makambo bino bosalaka ngana ko sala ngome o ngana salaka bino ko sala ngote Kina Maleko l'artiste complet chef du groupe 3 fois. Que Dieu vous fatafiole, que Dieu vous fatafiole. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu. Je suis pas un pasteur, naza ni politicien, nazali mutu kota ni mais to développer moi loko parce que pour na gentilou mobila gouverner de la ville a conscience pour na ko sala les penza na portugais pour na kosala nettoyage pour na kobongisa Congo kolongola lishu na lichera kolongola salité na fulu et je sais ngate que non bateau étranger baya kolobela on que non kinbo peto pour na yo osala ba misala wana c'est juste un conseil auto pesa ningana bino etaki ba congolais parce que bato mingi pa za besoin koloba mais bazana maloba te ba le kaliboso à télévision ba loba mo na public mais biso auto za ba avocat na bino biso za ba nzonzi na bino. Tonton dit qu'il voit pour les sages. Molong Aliam Tantine Olga. Nakata Vincent, merci beaucoup. Les conseillers. Et merci à Maman Mimi Dimouka. Merci beaucoup pour ça la ponanga. Merci à Fadi Malongi, Freddy Malongi, Tonton Harry Malongi, Amy Malongi, Sylvie Malongi. Boze belle Fadi Malongi. Donc, sur le niveau tanga binoa, bobé sanga mutunga mona ndimate boza nengwana. Venanga Frank. Venanga Frank motema ya venanga Frank motema ya sœur nanga Marceline toujours kana 85 wana donc merci beaucoup botika branché scotché na Konka TV et pourquoi pas na tout le la vie officielle ya Papi Gene tout le la vie quant à moi je vous dis netina film